Léonzo Léo. Tant que tu es que tata Mimika Bongo azo balabo kansaluka tokosa. Alors, ye Mimika Bongo azo meka robe de gloire na babi robe simba kana papa. Babi robe simba kana papa Mimi to ebito boakeli nani. En tout cas, si vous avez abonné à Liboso Kotna X Botela TV, abonnez-vous, commentez, likez, partagez quand vous tolobara et ça la bien. Na oti que la bino boyo ka yemoko tata Mimi ndenge azana esengo ya ko meka robe na ye ya libala o babengi robe de gloire, robe voile. Madame ya solo o alata robe voile chérie ya bien. Alors tata Mimi appelle qui bongo plébiscité na ye ke azobala depuis longtemps. Mimika Bongo ayebisa biso ke azobala. En tout cas to kipa ngote to monon kaka ba je to sala be émission to yebisa bino Mimika Bongo azobala nani to sala ba je et Mimika Bongo azobala Montana kinunu de nous mobile ne azana poto mais comme mobile ne azoya yango to moni Mimi azomeka robi na ye ya voile alobi bien ye moko ke robi oyo balata ngo pamba te donc robi o po muto la tango foka papa azala o babengi pele papa ba petit donc père ba petit il faut yemoko azala. Alors Mimi azo meka robi na ye Montana azo ya kalate soki lingo yeba feta Mimi ekozala wapi soki olingi oyeba salle de fête Mimi ekozala wapi soki olingi oyeba mukolo nini o Mimika Bongo akobala. Alors restez branchés chez Irsil Botelo TV. Continuez de vous abonner. Donc, abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos vidéos. Na côté la bino ba preuve nyonso na côté la bino makam nyonso. En tout cas, faites Mimi to tala ngoto sala live. Donc, ezala penza live ba obozwa na capacité ya kokoma na fête Mimi te. En tout cas, oboza la capable ya kokoma kuna te boza na moyen ya kokoma kuna te. Toyeba ke tokolanda ngo awa epa ya Irsil Botelo TV. Alors, Mimika Bongo azobala bientôt. Donc bientôt là tous célébrer mariage ya actrice Nabiso Mimika Bongo fille de ouf otobenga bongo Mimi fille de ouf ce que total aka Mimi ndenga zalaka na Mimi na robe ya mariage na ebisi bino ekozala ndeli kambo côté kuna pe balobi ya modero a raté mwasi bandeko na nga na ebisa ki bino déjà na émission on a sala ki dernièrement na uta ki déjà ko ebisa bino ke modero azala ki ex ya Mimi donc baboyana kala na ebisa ki bino ezaka ka passer na ye donc chemeka o aleka na ye ya ezaki ka kosa leka aleka ki na ye esipe eleka nango bandeko na nga il faut perdre espoir te Mimika Bongo ye yo ndima ki te ke nzamba opesa libala babi robe de gloire o balata nguka dezala kana de balata ngo deux fois na vie mukolo bala na mukolo kufa soki pe ba décider ba kundo na robe voile wando mona ke baleti robe voile et puis ya kokufela bakanga ngo tirette te do to yekola do to profiter na tant dans bon moi to la ta robe de gloire bandeko so kufi bakanga ngo tirette te batsango ka bongo likona ngo bati o sengli na kati Mimika Bongo nzambazo lokumu félicitations Mimika Bongo de nous la star félicitations olongi ya olongi yo penzo olongi etumba to mona akaba comédie babala batu baolo baloba ka ba comédie babala ba OK potote babala ka mibali ya poto mais ba OK potote pour na ko informer bino donc tata Mimi azobala Montana kinunu donc Montana kinunu avant la poto aoya kaka bali Mimika Bongo et après bakena bango poto dans la minute o makamnyo c'est déjà ça va dans la minute o makambu nyonso eza déjà ça va donc dans les bons déjà Mimika Bongo ça déjà dans les bons donc bientôt là azo koma na mwana ya poto bientôt là aolongwa na kin akoma na mwana poto donc ya na kin e bandoza kaka soki babengi e bongo na tournage ali aye a tourner na ye azongi donc abandoni atamako na kisasa soki kaka babengi aya pona tournage soki za nango pona tournage te tata Mimi a bando ya te et puis caché mati to yebi biso nyonso ba comédien na biso soka komika marié caché mati lele comment po benga il faut qu'on a théâtre comment facile te po benga e kaposa déjà madame der mona ba coquette ça
Moi sa beauté image bisous sikozali. Ndeo mwana tanti Fanny Mazudi moi sa bata papa chishwaka kuna peka zongi me nzamba na contrôle félicitations tant au mona ba comédienne na biso ba bala et sala malamu mingi. Et ça la malamu mingi. Na profité pe na répondre de comment qui na commentaire que fala bala nani bobo manoka pour que babo tabana bien ya. Au mona nono bana mimite na lakisa bino bana mimi na émission nga soza poso mona bana ya tata mimi kota kaka na Irsi Beauté la TV kita tina se okomona émission moko na présentaki eza bata théâtre na bana na bango alors okomona mwana ya tata mimi bana tata mimi ya basi bazawana ba jolie fille donc bazaka lokola mama na bango bomona bango bazawana vraiment mbote na balandi nyonso balandaka biso bizu esika bozali alors nozotikela bino mimika bongo botala sentiment nini aza nango ndenga azomeka robi na ye botala ndenga azokomiyoka donc azokomimona bongo ndezalaka allez bisous tomonani bobosana te kota ba j'aime donc ba j'aime na bino yango nde toza nango besoin alors bo s'abonner bo commenter bo liker et kozala malamu mingi sans oublier bandeko na nga mariage ya Mimika Bongo tokota yango awa chez Irsi Beauté la TV. Alors na banda déjà koyebisa bino donc yango ya ko s'abonner au fini na cloche ya notification pour que tango tozotia fête ya tata Mimi, fête ya Mimika Bongo to raté yango te to profiter nango. Alors to landa Mimika Bongo tozoya to landa bisous. Aujourd'hui, je suis venu essayer. Je suis venu essayer. Je dérobe, mes frères. Non, tu aimes beaucoup. Oh, Mimi, bateau, papa, là, la si vous avez mis moi, je te jure, raison. Le goût de mariage, c'est le goût de ça. Je donne le goût papa, ça. So papa, ça te m'a. Waouh! Et l'on va là, t'as bon à l'âge. Dans les tournées, le goût de ça, c'est le goût de papa. Et donc, il faut papa ça. So papa, ça te sama. Bé! Donc là, t'as bon à l'âge. Comment t'as mon yonayo? Toi, yonaye? Le goût de ça, le goût de robe de ma. Oh, aujourd'hui, je suis venu essayer. Je suis venu essayer. Je dérobe, mes frères. Non, tu aimes beaucoup. Oh, Mimi, bateau, papa, là, la si vous avez mis moi, je te jure, raison. Le goût de mariage, c'est le goût de ça. Je donne le goût papa, ça. So papa, ça te m'a. Waouh! Et l'on va là, t'as bon à l'âge. Dans les tournées, le goût de ça, c'est le goût de papa. Et donc, il faut papa ça. So papa, ça te sama. Bé! Bon, là, t'as bon à l'âge. Comment t'as mon yonayo? Toi, yonaye? Le goût de ça, le goût de robe de ma. Wana tuto landa bongo Mimika Bongo alobi le goût de ça. Alobi akomeke la biso d'Europe. Alors restez branchés pour que to pone la tata Mimi robe nini oyo akolata donc azo meke la biso ba robe na ye biso nde toko pone la ye robe nini oyo akolata vraiment ce que lingaka Mimika Bongo. A commis déjà donc autre chose déjà la première étape donc bino kuna ndeni ba voisin attention ça va. Ba voisin, attention na bino kuna koma. Oui, bisanga no attention ça va. Tokos. Mimika Bongo le bia kena ngo likolo. Abi ba comédien nyonso o ba bali amoni na mutala ti roba pembete. Alors Robio esenga ka papa zala. Donc Robio yo faut papa zala. Oh c'est moi kuna papa zate. Na Mimika Bongo papa aza. Donc comme papa aza esenga alata robe on a présence ya papa pour ba benga ngo robe de gloire. Alors robe balata ngo ka fokaka ezana moi veste moko pembeni.
bato babala bozape obolata barobe ya pembe bozape botombola misapi boyamba tanti mimi ye wana aye na robe na ye ya pembe. Ok, biso na bato nyonso oyo balandaka Irsi Hôtel TV. En tout cas nayaki kaka mpona ya kosukisa bata tembe po bino nde tembe bino tembe bao nyonso bouta tembe rendez-vous na juin napesi déjà tata mignon bala na juin. Alors tokutana na juin tokutana kuna na fete tata mimi nde koyinda donc ekoyinda lobi na kokete sasa camarade nanga zoba na fin du mois donc eyinda kaka mbote na balandi nyonso Irsi Hôtel TV. En tout cas bisous na bino esika nyonso bozali, bye. Aujourd'hui, je suis venu essayer. Je suis venu essayer. J'ai des robes, mais vrai. Non, tu as bien beaucoup. Oh, Mimi, bateau, papa, là, là, la si vous avez mis des mots, je te jure, raison. Le coup de mariage, c'est le coup de ça. Je vais dire, il faut papa ça. So papa ça te m'a. Et l'on va là, tango na ndani. Naye, naye, comme carabine, dans le tournée, le goût de ça, c'est le goût de papa. Et donc, il faut papa ça. So papa ça te m'a. Bé, on a tango na ndani. On a tango na yo. So yé na yé. Le goût de ça, le goût de robe de ma.